So historique yango yo tozali awa en tout cas bana poto bana mokili mobimba yemoko monument vivant ya RDC pour la musique yeyo Papa Vertis 75 ans c'est trop. Est-ce que okoki kolobani na ba artiste oyo lelo bana o bazolanda yo na expérience oyo zali na yango? Oui, mais pour voir nanga il faut bazala na personnellement la bougaka ndenge ba mingi bazo bouger. Mais il faut comment expliquer ça? Il faut la simple. Il faut d'abord que les gens, mon bateau, mila qui ça ou ça là non. Moi je marche pas comme ça. Donc ndenge nazo vivre son zamazo ça sanga toujours. Ils apprennent ndenge là. Vous vous rendez compte, j'ai maintenant 75 ans. C'est beaucoup hein? C'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Mais 75 ans oyo, est-ce que polémique to makambo mususu ya belé oyo ezo boma musique lelo yo vivant na yango to e banda opesa avantage? Non mais pour le moment ba jeune bazo sala yango mais tozo pesa bango toujours conseil na yebi que ba jeune oyo ka jeune boye bazo ka na jeune mususu te mais avec le temps moi je pense que beaucoup monde makambo nyo so na kobunga ba autorité bazolanda yo lelo na 75 ans yo za monument vivant ko lancer na bango message ni po to boyi makambo ya mutu so imuta kufinde ba don eye ba makambo ye ndenge na ndenge yo moko loba ba yoka. Non mais ndenge yo moko lobi ya solo réalité que na kunali allez bongo ba yena ba biloko ba sali ba dépense boy. C'est mieux que pendant que toza boyé toza vivant pas ça les biso. Réalité que les alibas au salon ils malam réalité que mutakufi les lobongo les biloko yé belé non pour le moment moi je pense qu'il faut ba continuer ba tala biso ba aider biso wana biso zokola biso ndenge moko ya bien quoi eno ekota na ba artiste en ezokola kaka yo za mpaka na bango tolini no gopesa na bana to baleki na zina yebisi yo que ngai nazo kuta na ba jeune nyonso wana nazo pesa bango ba conseil même Kofi ngane sito solo là na bine mtala il faut se comporter boye ah président vous en a raison désormais na moni na landa conseil na yo donc pour dire que avec le temps et vous les kamalam bon 75 ans est-ce que vous allez VIP ou bien vous organiser un moment étape belé pour les un petit peu place assez là mais vous allez 3 jours 3 jours et vous allez Tobeng c'est artiste ya Libanda par exemple Mani Dubango ba musicien ya gina ok jazz bazana na Bruxelles na kasi 2 3 ou 4 bakoya na même na Brazza Tobeng c'est pas artiste donc ça la peut-être 2 jours ou 3 ça dépend ya moto aza ko canaliser yango quoi. Merci beaucoup Papa Vertis en tout cas on a sepeli mingi nego accordé biso quand même batunyo so bazaki na posa koyoka yo bayoki yo so kozana lilomba ya suka pona population na yo ya suka Vertis il faut pas se simplifier ngai moni ngana talaka pa na vandaka talaka naza tout le temps na batu moni na lingi esala mandengo na que moto sala orgueil ça bon non conseil les autres pour surtout wana. Merci. Merci beaucoup. Merci Nabino Nyoso Bolandi Biso Momoni Ndenge Yemoko à intervenir pour 75 ans Oyo Azam monument vivant ya musique congolaise. Ce n'est pas donné à n'importe qui tout na bamboka mususu. Lelo tango bazoyo ka kombo ya Papa Vertis ka VV Center. Nous ça y histoire à musique ndenge zali ya saxon ndenge zali. Merci Nabino Nyoso. Ciao. So historique yango yo tozali awa en tout cas bana poto bana mokili mobimba yemoko monument vivant ya RDC pour la musique yeyo Papa Vertis 75 ans c'est trop. Est-ce que okoki kolobani na ba artiste oyo lelo bana o bazolanda yo na expérience oyo zali na yango? Oui mais pour voir nanga il faut bazala na personnellement na bougaka ndenge ba mingi bazo bouger mais il faut comment expliquer ça? Il faut la simple. Il faut d'abord que les gens, mon bateau, mila qui ça ou ça là bon non. Moi je marche pas comme ça. Donc dès que nous allons vivre,
son Zamazo Sal Sanga toujours. Vous vous rendez compte, j'ai maintenant 75 ans. C'est beaucoup, hein? C'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Mais 75 ans, Oyo, est-ce que polémique pour Marambo Moussou, il y a belé, Oyo, ils ont bon ma musique, yo vivant na yango, to et pendant des avantages. Non, mais pour le moment, les jeunes, ils ont mais tous les gens ont toujours conseil. Naïbi que les jeunes, jeunes boyé, les jeunes mais avec le temps, moi je pense que beaucoup de gens sont les Gobunga. L'autorité bazolanda yo, lelo na 75 ans, yo za monima vivo. Ko lancer na bango message ni po to boyi makambo ya mutu. So yi muta kufinde ba don yeye ba makambo ye ndenge na ndenge. Yo moko loba ba yoka. Non mais ndengolo yo moko lobi ya solo, réalité que na kunlali allez bongo ba yena ba biloko ba sali ba dépense boy. C'est mieux que pendant que toza boyé, toza vivant, pas ça les sabiso. Réalité que les alibas au salon ils malam. Réalité que mutakoufi les lobongo les biloko yé belé non pour le moment. Moi je pense qu'il faut continuer à la biso, aider biso. Voilà biso zokola biso ndengi moko ya bien quoi. Et nous écoutons na artiste. Et les zokola kaka yo zampaka na bango tolini no gopesa na bana. To baliki. Mais nazina yebisi yo que ngai nazokuta na ba jeune nyonso wana nazopesa bango ba conseil même Kofi ngane sito solo là na bine mtala il faut se comporter boye ah président vous en a raison désormais na moni na landa conseil na yo donc pour dire que avec le temps et vous les kamalam bon 75 ans est-ce que vous allez VIP ou bien vous organiser un moment étape belé pour les un petit peu place assez peu là mais vous allez 3 jours 3 jours et vous allez Tobeng c'est artiste à Libanda par exemple Mani Dubango ba musicien ya gina OK jazz bazana na Bruxelles na quasi 2 3 ou 4 bakoya na même na Brazza Tobeng c'est pas artiste donc ça là peut-être 2 jours ou 3 ça dépend ya moto azako canaliser en quoi. Merci beaucoup Papa Verkis en tout cas on a sepeli mingi nego accordé biso quand même batonyo so bazaki na posa ya koyoka yo bayoki yo so kozana liloba ya suka pona population na yo Yasuka l'artiste il faut se simplifier ngai moni ngana talaka pa na vandaka talaka naza tout le temps na batu moni nalingi esala mandengo na que moto sala orgueil ça bon non conseil les autres pour surtout wana merci beaucoup merci Nabino Nyonso Bolandi biso momoni ndenge ye moko a intervenir pour 75 ans oyo aza monument vivant ya musique congolaise ce n'est pas donné à n'importe qui tout na bamboka mususu lelo tango bazoyoka kombo ya Papa Verkis kaka VV Center mutuno sa yebi histoire ya musique ndenge ezali ya saxo ndenge ezali merci Nabino Nyonso ciao.